Saratola TV, la chaîne qui assume, Nyamakor aza parmi batu bafinga kofi mabe. Saratola TV, la chaîne qui assume. Nyamakor wana soto zongine azaka héritier. Voilà. Modèle a finga wera. Modèle a finga ti wera bakangisa Nyamakor wana ezara pour nini? Il est allé trop loin. Modèle a finga mampata Nyamakor wana. Saratola TV, la chaîne qui assume. Combien ba finga? Basali plus que o manika sali, mais bakangisi bangote. Baza soutenu par qui? Ba musicien. Toujours dans ba musicien. Saratola TV, la chaîne qui a. Manike lokola aza bien privé na bino aza obligé na bino koti na bino mbongo. De façon ni mona pasi, le pardon c'est une puissance qui libère. Bo sangana boya na ba pardon na médiaté. Bo banda kuna. So ipe bo fuka ba filmer bino ba filmer bino kaka. Bo sengeli ndeko na bino pardon. Balimbisa e alonga nesika pasi wana za mama bana. Saratola TV, la chaîne qui a. Koyeba musala esala kelengi bondi melangai esengeli koyeba ke na occasion ya 4e édition trophée Mwasi ya Talo organisé par ONGD SD magistral et sika wapi la journaliste influenceuse et femme entrepreneur congolaise Saratola azwa ki bongo diplôme d'excellence. Kasi botu na ngazalaki pona nini pona ba émission kitoko oyo asalaka na correspecter déontologie éthique kaka ndenge azalaka notamment émission histoire vraie pe lisusu émission parlant du business. Kasi tango azoki trophée oyo Saratola a dédié ki yango na basi nyonso ya Congo. Nazalaki sélectionné lokola Mwasi ya Talo la média en ligne. Je suis la seule chroniqueuse oyo va remettre là mérite na trophée. Donc ça montre que même si on est dans le bêtise, même si on est dans les clashs, même si on est dans le buzz, mais il faut tous aller rappeler un côté positif na biso moko oyo peut-être ekoki ko sunga yo lobito ekoki ko faire représenter quelque part au vandana ba grande personne avec les grandes dames de na vanda ile donc bokanisi esili tiens lokola azalaka na fondation ezali ko porter kombo na ye Saratola mokolo dimanche 25 décembre 2022 akendaki bongo ko fêter Noël na ba orphelin oyo bazalaka bongo na orphelinat amema situé na quartier 7 de commune Njili esika wapi mama ya bolingo ya motema malamu Saratola abinaki aliaki pe apasaki ba moma ya kitoko elongo na bana oyo ba parents na bango batika bokili ya se kasi muta kopesa bango affection azalaka te basepeli ko fêter na mama ambiance ezalaki ya kosakana te kasi bobosana te ke année passée Saratola elongo na fondation na mobimba babimisaka bongo quelques mama na ba hôpitaux nyonso wana na susi kaka ya kosunga pe kosalisa Saratola walai nimelanga ke oza ya nzambe mapamoli na nzela na yo basi ya boye nde Kongo za nango posa pour na développement ke yo oui. Compte 40. Compte 40 ezali titre nzembo oyo artiste musicien Diego Milito auti kobimisa kasi kokamwa ayembi yango na Saratola oyo nanu ayemba te yokeloko yo arc-en-ciel le bibi poe kanga mvula elembo nini chéri na ngai otie na motema Chiswaka Patrick nazolela tous les jours papa Samuel ya maman Madolelo na Germanie tala bon consommer déjà compte 40 pour eza déjà disponible na marché de disque pe na ba plateforme nyonso boyoka po eza na bakunga danger eza na clip ya qualité musala esalemi kitoko Diego Milito bayembaka nde boye po olakisi expérience ndenge oyembisi Saratola oyo nanu atikala koyemba te mais abimisi son ya qualité pe respecter ba note vocale kaka ndenge ezalaka ke yo oui compte 40 client nanga c'est yo fournisseur quarantaine nanga c'est yo les clous et les marteaux chapelle na ba mon père chrétien repenti confession
somebody say that Majabu Gospel is coming to the United States? Yes, Majabu Gospel is coming to America. Pour la toute première fois, Majabu Gospel aux États-Unis d'Amérique. On the 16th of January, it is happening in Portland, Maine. An amazing, life-changing and epic concert. Et le 23 janvier 2022, bien sûr, à Dallas, Texas. Je peux m'imaginer combien la gloire de Dieu sera présente. For 2022 is gonna be glorious. The whole Majabu Gospel team will be there. And we cannot wait to share this moment with you. Retenez ça très bien. Le 16 janvier 2022, nous sommes à Portland, Maine. Et le 23 janvier 2022, à Dallas, Texas. Invite a friend, save these 2 dates, because you don't want to miss it. And I hope to see you there. Soyez bénis. Excellent week-end à vous tous, la famille Tout Info. Merci à vous parce que vous êtes là, en train de nous suivre partout à travers les mondes. Je suis Sarato là aussi, vous nous suivez, je vous dis bonjour, bonsoir. Ça dépend de l'heure dans laquelle vous allez nous suivre. Comme invité, mesdames et messieurs, je vais recevoir Sarato là qui nous vient fraîchement, il y a États-Unis, mon poto. Sarato là, Tobi Tabasolonais, Zalara. Mais avant vraiment, il y a Kopi Sanon Saramboti. Selon moi, j'aurais voulu préférer que tous les artistes et musiciens, beaucoup dans le système, beaucoup valoriser ma valeur. Aujourd'hui, la plupart, il y a des proches, il y a des artistes et musiciens congolais, parce qu'ils ont une valeur. Nous avons généralisé presque tous les orchestres. Si on a dit que il fallait hier, l'objet au monde n'avait pas oué. On a fait avant-hier, demain au monde n'avait pas Kofi. Ce sont les mêmes personnes. On va faire des musiciens. Les mêmes personnes qui ont une vie privée à des musiciens. Et ce sont les mêmes personnes qui ont des musiciens qui ont une poto parce que les musiciens qui ont commis ça proche parce que les aujourd'hui, notre sœur Maniké, oui, parce qu'il avait fait les cambo oyo bato belé ba sepela ki na moti venir à la télé dire ba propos moko oyo yo moza na ba preuve te yo mozo maîtriser te tu viens directement au bandi koloba yango. Alors exemple ya Maniké et servir pe na bato mosusu. Exemple o makambo o lelo zo les entre Cindy les cœurs na Manique de John place ba komi. Non, c'est comme si c'est là qui n'a pas aventure. Oh, il y a les qui a lobby, l'autre a hier répliqué, moi je ça, tout. Mais tout le monde qui m'a commis vraiment sérieux. Alors, tous les artistes, c'est ceux qui vont avoir conscience que Cindy, pour sa toute première fois, il y a collé à la télévision, peut qu'on répondre dans une vidéo et directement ça les actions. Moi, je préférais par rapport, il y a Kolobanae directement à réagir. Par rapport aux autres, à koleka lobby à ça la réaction moroté kaka mutu oya finga kiye lobby tango la orchestre mususu mutu ana komi na orchestre na yeba komi ko yamba na komi bureau na ya PC directement poste a bossani que mutu ana finga ye makasi et ça va biloko o ba musicien de ba komisi lelo ba journaliste ba anti-valeur. Mais ce sont des journalistes au ba musicien ba komisi ba anti-valeur bango kaka nde bazo komisa ba foyer na bango soit ba vie familiale na bango ba komi ko étaler yango na ba télévision et ça fait pas vraiment quelque chose du bien pour la valeur. Il y a culture amboka na biso culture congolaise. Sarato là soyez la bienvenue, bonjour. Bonjour. Bonjour ma belle à Congo. Konde ouais. Oh ma belle mamete ya. Ma belle no ezaka ma belle na mboka ba paya ka mboka ba paya. Bano tu na taxi a expliquer o kende bo balakisa o na mesa ngala Congo na ngala dusole na bibi kula na dusole kula na bibi kula donc même to comment tu États-Unis qui me témoigne. Na kimi na na. OK mais OK poto. Vieza. Ba journaliste ba kenda poto ba kimi maka ko sana. Vinanga eza awa. Na koma kuna tina ko koma clochard. Na malilo kala yoki kule kanga inga bapanzi. Ti da ko lukala bwa ngunda, ti na ye ko la ko samba. Voilà. Ti da ba ko sala, ti na bandaka kayu na kati pongi 4 heures. Oui, un problème moi là. No dislike na ko kate. No like this penza. Na ko kate en tout cas to gende ka ndeza la ofuti nyonga misu. Mais heureusement le ranga la kenda ipe ezaki ba conférence na biso ya ba femme entrepreneur ya forum. OK. Et après on a équipe visiter moi batu na tambola qui est moi ba état ebele. Et puis na sali retour na cadre de vacances c'est bon. Voilà, sali retour na cadre de vacances c'est bon et puis directement na kozonga na yo na kokutana na ba
kama on ndenge ezotambola kisasango ya biso tolalaka toujours tolamukaka na tenga actualité kanga nga kuna depuis kuna awa kuti mamba pape awa toto l'exa semaine papale awa na kuti pape na kuti pe arrestation maniqué. Voilà. Alors to banda pe directement na arrestation maniqué parce que ça peut et là on a bêté vraiment c'était une introduction dans ngai. S'il faudra parler avant de commencer en arrestation. Bah propos oyo manika utaki dernièrement que le bana télévision pour incendie avoir relation ancienne relation a fallu pour pas que non ba bima ko vraiment c'est mobile et tout. Alors yo étant que femme journaliste oyo pas là qui on a bien as femme analyste alikarapé na ba émission yo moko déjà au mona qui a mon poste gens qui a mon ndengeni ni ba réaction maniqué. Bon, là déjà, premièrement, on s'est fait la montée parce que il y a diffamation. Preuve, il y a des propos tout à l'ouba. Tu sais, tu as accepté ce place au monde à bazo bima. Preuve, on est là. À tes vrai, le quoi on a preuve té. Bon, kango kaka. Ok. On s'est fait la propos on a té parce que ouais, ça là il a si dit soit ça lui peine on s'est pélaté. Soit ça lui n'a déconnant on s'est pélaté. Soit ça il n'a moi on s'est pélaté. Cindy a parmi ba chanteuse oyo aya que mission on pamba pamba té. A clashakate, a fingakate. Sco alalika la mouken bon matin pour bimsele et le romo soi-disant azara na relation mon a fallu pour pas. Voilà. Pour mon akelo connaît zaki makasi trop sindia ko kay ko gérant ngote parce que ba finga na bango payer Alexaka. Akora pe que directement kangisika manike mais ayetina nous ko répondre. Et puis ça dit wa lobaki. C'est-à-dire azaki na rage comment on a vidéo anata on a otale na mona mna ki rage moko ya kati na e voilà kaoti kata ok na moti mais parle avec son cœur hein? Oui tant mutalo ba manike na zo problème nanga te ça dit beaucoup donc là so zu problème nanga tu vas comprendre et ok osama na sindineti que to finga na po em sungo ko lo ba e pa finganga ko lo ba ni que sindi pa finga hayo oso comprendre donc ba propos ya manike na CPA na ngote déjà du début ngana ba ndolo ba na syndicat fallait pas répondre mutu loko la manike ka fa ko garder charisme na yo ok ka osali procédure no wana kaka banga ba kangi pe kaka mais ko ya ko répondre e na comment mon ngoneti loka buzz parce que sindi lo ba te comment ko yo répondre depuis na mutoka maniko azabi loba loba ngai makamani ka loba 100% 99 nyo sur la compte on lokuta mensongère makasi OK aloba makamoko pas se pelisa bato au fingo makasi pas se pelisa tant musu mutu mo ba pesi mbongo pas finga to le banjira en pesa lokuta vous comprenez donc ça qui regret pour nanga mais à un certain temps on a moment na manika komi ko apparaître bo ba kanganga wa pinga yo na zo tambola bo kangisanga na moment na ngabe on dirait ça baise à quartier latin voilà. On dirait ça les baise par rapport à légende de Pessanini et l'Obama et en plaire ngala loba ki ngo so bakangi manikete c'est que ça baise basalaki et enfin l'état d'azara mon kondi kolala kolamuka bakangi manike mais avant de venir là Sarah est-ce que tu me permets à loba pe à réfléchir que la plupart il y a ba désordre il y a ba merde tout mona ba tu ya YouTube bazo causer là quand artiste na biso za mingi pas na bino ba sœur na biso c'est comme si vous nos sœurs ne bozali à la base ya kokota kana ba vie privée ya ba artiste musicien ya ba ninga na bino ba journaliste ko bino moko ba na base vous mieux placé ya ko garder ba vie privée ya ko garder ba vie privée mais bino moko ba sœur na biso ba journaliste ba analyste bokota ka makasi na ba vie privée ya ba est-ce que ça vous fait comment tant que ça là? Biso kota na ba vie privée analyser c'est normal. Neti audio ma mari fanga sela ngata 4 émissions analyse parce que yem tapesi biswango. OK. Mais epesinga monopole ofinga été. En tout cas epesinga monopole wana te. Mais na monopole d'analyser. Kokene ko finga te analyser oui, je peux. Na ko pas album légende de Simbi na ngote. Dazo analyser, dazo critiquer album, mais tant on a comme que Kofi wana kutu na mona wa forme na ete wana obimi libanda pe libanda masolo totika na musala ozo comprendre donc déjà koloba ke bande ona biso nde baza à la base ya ba vie privée te ngana on lopé sa charge wana na ba comédien na pe sa charge wana na ba musicien bango nde baza à la base ya ba scandale ba youtubers exemple vas-y maniki auta ofinga Willy Musheni mutakotela ya bimisa Kofi
Sans une arrestation, il y a des journalistes et nyonso. Oyoka batu babimisa bango babisicien. Et ça va sur base de quoi? Pour nous encourager. Que le la continue au finga nanga, wata côté langa, le bina continue au finga pe kwata, koto ba côté langa pas fali, koto pe ba côté langa pe rinani. Vous comprenez? Bon pe si batu déjà lengi wana. Mais assumez quand même. Botika système wana. Système wana ça pe na ba comédien. Dani da Costa. Auto okangisa mutasila moka finga kiema be afingi na mwasi nae. OK. Tant mutabimi na kasho. Marcel bosa da opesa nani. Oh sila mams soki nini. OK. Donc il y a encourager qui est mututia zo finga ayike na simananga ba apuiza. On se comprend. Elle est sûre d'elle. Aibi mamba osala, aibi ke na simananga ba kote langa. So na fingi mutonde ba yokana na kofite, kofi a kote langa. So na fingi muto ba yokana na tel a kote langa. Eza bango moko ba musicien baza à la base ya makambo tout. Bango parce que yebisanga tango yo mona de amuta vandi a 8 ans a sukoli kofi. Yo futimbongo bimisi. Toke musika te. Tabi loko, surtout dans les 5 personnes, bah finga Kofi Olomide, Nyamako à cause à deuxième. Azawa. Là, je te donne raison. Aujourd'hui, il se retrouve na quartier latin. Et puis na autre telle émission moko ba bengsaki mami ile la yamba ibangonyos tout. Sindi le kera azalo ba makamora bien wana ba minse fo ba bandoyemba et tout, ba minse ba beti maboko ba sepeli, Kofi sepeli na sentiment na Kofi akyo yamba Nyamako. Parce que dans le bureau, oh, Nyamako a parmi batu ba finga Kofi ma bé. On se comprend. Donc au moins il peut que Kofi Olomide longwa ka yambi Nyamako. Tala Nyamako ninga sala Kofi Olomide. Nyamako wana soto zongi na azaka pe héritier. Voilà. Modèle a finga wera. Modèle a finga ti wera bakangisa Nyamako wana ezara pour nini. Il est allé trop loin. Modèle a finga mampata Nyamako wana. Modèle a finga mampata finga be exaucé na gladi. Tant azara pas ouais et pas héritier. Mais quand Nyamako wana a se retrouvé sous pembe na ya wera. La maison mère. Tala bango mo ba mise bali ko mi pesa respecte. Azala ina wera zo finga Kofi. Alongwe ko alongwe sko pa wera. Akipa Kofi Olomide. Kofi ayambie. Aya comme finga sko wera. Respect au ba mise bo luka. Ya okangisa batu. Non, il faut arrêter. Manike nde bakangisi eza logique ponanga pona sindia lo baate. OK. Mais ce que zaki kaki o mutaza na sima nango eza Kofi Olomide, ça sert à rien parce que Kofi tango Willy Mouchena linga ki a éduqué Manike yo ya ki osala intervention. Fa kotika ba éduquer peut-être na tawana so Willy Mouchena kitsara ya ta makala linga sa nini abanga ngalapa. Siko lelo bino moko bozana na sima ba mafinga nyonso so bakangisi yo kotele mais non. Tant que mon adhérent mouton finga na nous boye à réfléchir ta fingi moninga no musicien. Dis-toi de toi-même que ah nenga fingi Kofi. Mais oui le pas Kofi nganga oui. Parce que les cambo ba makambo ya Kofi nga osara. Moi je regarde ba différents frères na biso. On t'a olé kana télévision ba bandi kolo ba n'importe quoi sur Fali PD, Fali boye. Ba batu nyonso wana. Azana apui. Azana apui obangate. So fallait akangisi apui wana ko benga babengi dossier senini e bomani lobitanga obima continuer antikate. Est-ce que batu wana ba puya on ba pika ba musicien? Ba musicien kasi yango ka toujours vivre. Yango ka toujours vivre. Soit. Et puis ma bemoro na monaka net yo boy dona ofinga ta musicien monte ba okeno wapi. Osa eleni faut finga batu po. Bata di ba ozwa binote. Faut bazo bato baba tête di wano ba ebi ma finga penza. So tali bato wana nde bazo sillonner pa ba grand star nyonso. Ayutaka pa wera, akepa boy, afinga nani azongisa nde bato bango balingi baza pembe na bango ba travailler na bango. Yo ya oye na cravate na lunette lo ba manga important. Ba okeno ba trouver important. C'est important, il faut clasher. Musicien pour mon akosa ele musala bo fingela ya adversaire na ye. Yango loko ba planter na média. Supporter ça au moins. Binomo bobo ibo kimisi valeur na respect. Manike lelo akangami.
Mais tout combien ba ça la plus que au manika sali ba na orchestre. Voilà. Ba musicien ba na ba orchestre ba journaliste ba tondi na ba orchestre ba mboa ba musicien. Combien ba ofinga? Ba sali plus que au manika sali. Mais ba kangisi bango te. Baza soutenu par qui? Ba musicien. Toujours quand dans ba musicien wana. Et alors si faudra to ça la kana ni na autre idée wana maniki. Et alors ba tout banda lo ba que na makambo ya manike ti manika zo audace ya koleka na télé pour dire pas n'importe quoi. Soit fallait ça derrière maniqué ou soit maman ya bana ya Kofi Ali à ça derrière maniqué. Alors les longs makambo commis vraiment la justice bongo. Est-ce que nous allons continuer toujours à confirmer que soit Fali azako appuyer maniqué ou soit Ali azako appuyer maniqué? On ne confirme pas parce que déjà na aucune vidéo na imoka le babi ya kokote la liate parce que Ali a boma libala ya Godé. Godé Osali sous moi ancienne femme ya voilà ya Kofi. Donc côté on a déjà tout moni déjà à Longoli maman Ali ya été. Si côté Fali to qui peut à s'expliquer té. Mais oh on a yebi na fonctionnement ya Fali ya sous les kauka muta soutenir ya zate. T'es sûr? Trop sûr. Alors, si arrivé que à Sambi, que non peut-être à impliquer peu comme il a fallu na kati. Preuve qu'on est makambo. L'État a zobaté. Ok. Pourquoi impliquer peu Sarah? L'État a interpellé peu Sarah, mais on pouvait bisoke conversation avec Sarah. Yango yotala audio Sarah tinde ngana finga Cindy. Cindy voilà. L'État a zobaté. Maintenant, yemo maniqué. Parce que Cindy Le Caire Azali, artiste à Liboso Maniké, peut-être a fini directement pour été. Alors, Maniké, tant que non, les lobby ben quartier latin, lobby a ben héritier, lobby kuna Fali. Si aussi on a chez tous les artistes à musiciens, bon, finalement, Alinga, Asalandeti, ba supporter, ba bimisaï. Kofi a mis la main à verre. L'occasion honorable Cindy Mutakangisi. Aye bisa Cindy que to mesala na manike ka ndingwana na ba injure. Est-ce que oui que Cindy manika finga Kofi ebi oui après un mois au mona ba bazonga ni sona Kofi ya moni na zo mona makambo clair te pona yebi nde ba finga na bango na banjora kena uta finga Kofi mais après quelque temps au mona Kofi sali selo ne mobwe kena ye abengi sisuki ngabi mais bato ba vivandeni voilà. Bah mais ça na ils combien d'habitudes vous comprenez Cindy peut-être on a quatre habitudes wana te mais Kofi a yebi habitude à maniquer ayebi yango ka ba finga na afinga kaye ba kozonga na lisusu pour son tala na maniquer ninga finga hérité mais ba zongani ozui susu ninga finga nani oh nani ah le baga fallait à jaloux na il fallait luka ibetoile na donc aux hommes on a position exacte mais au moins na bato ndenge wana kande bazana occasion ya kozala pembeni ka ya ba musicien wana alors Cindy a victime parce que a mesana ngaka lokwa bango ba mesani idée ya autoriser bato ba fingaka ba accepter ba mafinga ngo continuera na ngo kaka ezoko bozo ba lembika siko non bango bato baza à la base de tout ça parce que netinga atozala nanga sona oki ko finga imuntu pona nga bakangi yo na otika soit bo pesa bango ba principe mutu nyonso to za so fingi mutu na kombo na ngolo ngwe musala ba ko changer lokwa bango ba finga ka ba tu sais que bango mo baza derrière ma finga. Alors na niveau de commis est-ce que to comme on appelle que non quelques musiciens peut ba ko intervenir pour na ka maneki ke ba bimisa ça peut aussi se faire c'est possible. C'est possible. Ouais. Voilà mais aujourd'hui maniki tango souvent tant qu'on soit un musicien, minimum impliquera comme moi na kati Prince Babia parce que na hérité Babia pour na Prince Babia na ba monsieur Beli Babia na pour na Prince Babia. Est-ce que selon ba idée na ye et ça va pour na ko soutenir vraiment Prince Babia pour na carrière na ya lobby bien ça abomi penza abomi ndeni abomi parce que ça maman ça na souci à moi na ya ki liboso moi mais elle ne pas sage en fait, elle est naïve, inconsciente en plus parce que sora yeba imamba salara anga sala ngote pona Babia obi ke Prince Babia zala pe héritier même été Angola. OK. Alongwa poani maniki afinga ti héritier na télévision pona passeport ezonga.
Yebsanga siko héritier a fingami pour un prince. Est-ce quoi s'il fallait à cause du prince d'orchestre? Fallait pas que tu prince d'orchestre. Oui, babangana. Manike nanjora. Ok. Même yé Kofi. Poise à prince babia. Prince babia ça muta otulate na ba orchestre. A ko travailler na ba orchestre nyoso to. Rapport comme moi papa na e, pas talentueux. Mais et là que ça a un grand problème, ça manike nanjora. Kofi aza kokona. Kofi aza kokona direct. Fallait aza ya na eto papa na direct. Mais pourquoi beaucoup ça la ngote? Manike nanjora. Alors solidarité, il y a chroniqueuse, analyste. Alors vous ne pouvez pas que sangana kokuta na pona ko intervenir pour na maniquer. Batu oyo maniquer boliara mutoki ya maniquer. Bopesa kaye ba $10 apesa bino matière. Pour maniquer nda azana so pied $50 au finga sans cesse. OK. Pour apesa matière sans cesse. Si ko bato bopesa ke ba 10 na ba $15. Ba yambara na bashona bango. Bato boza biso ba bonné. Bobenga babenga ngoko momo wana. Biso nanu ba partenaire. Donc manika comment bien privé ba chaîne muso ale ka. Asi ya ba contrat na ba chaîne ebele. Si ko ba contrat wana o ya signaka, c'est-à-dire boko tila ngola. Il est temps bokangisa mbongo pona ba avocat, soit bo sangana. OK. Bokende komona ko finalement fléri. Bokene kolela Cindy, Atiana C, elle est la seule personne où ya koki koloba na justice que to bongisa dans l'amiable. Voilà. Parce que sora lobby phrase wana tat maintenir ba pesa ba preuve. Ba telema na tribunal sora za soki Cindy azap na volontaire na telema na tribunal. Sko telema na Cindy na tribunal wana opérer non na kati ya prison makala. Voilà. Ba rendez-vous musu Cindy ko ya tout camp par oyate. Manike lokola za bien privé na bino za obligé na bino kotila bino mbongo. Façon du monde a passé. Le pardon c'est une puissance qui libère. Bo sangana bo yana ba pardon na médiaté. Bo banda kuna. So ipe bo fuka ba filmer bino ba filmer bino kaka. Bo sengeli ndeko na bino pardon. Ba limbisa e alonga ne sika pasi wana za mama bana. Ezara pasi place wana so le kanon nzela wana te. O mona oka normal bakangi mais ero a opirija tala 4000 wana bintie ko pa imasuba tout ça là. Donc, ils ont place à malamute. Azardia on a santa bien té. Ils ont bien té pour na bantikor na yo. Bokende bino batu bozora mbongo na komba manike. Bokende kuna. Bokende ko bonde la Cindy. Bokende. Soit bo bomba mbongo ba avocat, bo bombi mbongo a chambre, mbongo a provision. L'état za na prison kuna aya kasamba kasala ba confortation ti batelema na tribunal. Bon, to ebi pété. Bato boyebi o bako benga mama Cindy bakitsa motema na e oke bokoti place wana ke muto place abengi Cindy achaka na se bobandi ba recherche donc ba moninga na tango ya pasi pe na tango ya bisengo bangonde bazana devoir wana fo basala yango fo basala démarche wana parce que baza bato ba oreille ko épargner pe manike moi na minute onde odouane bimi oko bima po senga no ka Cindy pardon voilà mais manike a confirmé lisusu audio a bakisi sous ma finga moni place kangie audio ezaki privé balamoko audio ezu confirmation na média maintenant ce que ba confrère na ba conseiller o bangai ko yambaye o bandai ko permettre ba propos ya ndenge on a bi ba katata te ba diffuser ba propos ndenge on a maintenant la baza est-ce que baza arranger bien ba déranger bon baza kana kati ya matière hein pour ba osela on peut ka démission matière mais comme il y a matière kaka matière dans le bango dans les réseaux sociaux tout le monde peut trahir tout le monde à cause des vues. Babosani que manika mutu na bango ba orepe au protéger. OK. Mais voilà. Que peut-être à cause de la kanda oui à cause de n'importe quoi mais c'est à vous ya ko protéger moninga na bino. Pour ça il y a pas propos mususu on a landi ba différentes vidéos. Ya manike parce que ça la paie bien. Ba agent de l'ordre na biso jamais beaucoup kanga mutu azana na ba botier ba kaka pe bozo filmara. Est-ce que ça na habité loi nini autorisera ba biloko ndenge wana keno bokangi mutu oui bokangi ye po banda ko filmer en même temps boza ko injurier tout finyama boza pe ko injurier keno après ceux qui pas bimé pas ko porter ba on peut plainte parce que ba vidéo na petit calé za ba vidéo oyo donc e bando sala sala ka wana na ba internet propos moi nani Manika Lobby elle a dit Quadra bakangi ngandenge olinge bakanganga mais ve yeba ken toko sambwa ndenge bakanga boye réputation na internet oyebi l'album Légende déjà sur le terrain Légende et Koku Fado légende et ko zo baisse
na promotion nango. Est-ce que c'est vrai aussi? Ça peut être vrai? En tout cas, makamba bata quartier latin na évité. Au bout il n'a pas commentaire quartier latin. Ba yebani tant mutolo boye banga banda 17 ans. Banda 17 ans. Si ko neti ngapi na mutu na li banda na bango. Na confirmer na lobelo oni na kati. Tant mutolo ba ke toko ya ko sambwa. Voilà. Ache to. Donc ache bango nde ba osambwa. Voilà. Donc ayebi. Donc sa famille a quelque sorte. Yebi makambo ba ko sambwela tant azolo ba ke ozalaki na Vodacom ba biazo pola yozo tala. Donc ce sont leurs problèmes à arranger. Et talibi sauté. Mais au moins compréhension on a PC sur les plans et arrestation na ni na bakisi mo idée na même makameta ka quartier la terre na boy bango moko ba yebani mutu ba yebani bana 17 ans tia komi ma mukolo boya tayo moko sindio le cœur dans un problème na yote kaka mbeli bomeli alia yango alia bomela kode. Et c'est clair. Quoi clair quoi elobi mbeli abomela ka lia mbeli abomeli alia yango alia bomela ka kode. C'est-à-dire donc explication na yemo mani que des fois expliquer biso. Mon amtala compréhension. Qu'est-ce que toi tu as compris? Yo comprends ni. Parce que net na vidéo on a soukisi na wana a besi merci directement. C'est que à suivre tous est là à suivre. Aroya na elo. Voilà c'est sabeti. Tous est là à suivre parce que a tikelo au moins aki. Pour soukisi na yango. Soukisi na yango. Donc au moins na pas za bonga na vidéo moko alobaki par rapport à msu ya biloko si on a une compréhension on a besoin de scandale donc c'est là il y a mon gars suivre ya website so mbeli nini azolobele la po e cause apeza lisisi voilà mbeli wana ye mo kande manika ko expliquer so mbelo bomela bomela lia yango alia bomela ka godé. Mais est-ce que père arrestation père maniqué quelque part you ko étouffer les gens qui étaient sur le terrain maniqué bakangi soit Batubakou, il va un peu que c'est monsieur na kofi, les points n'akangisi maniqué. Est-ce que ekoya ko étouffé promotion à l'album les gens étaient sur le terrain? Ce que zaki que ko étouffé, kofi alinga tika na. Anga bonde la sindi batika kaka. Le quoi baké na ngo jusqu'au bout, c'est que ko étouffé na moté. Donc mambo ils a sous mambo ba beusité, c'est la veut dire que nous avons vraiment. Ils a sous souté, ngana lo baké ngo so bakani maniqué na mona ngo réalité, ça sous beusité. Est-ce qu'après prison, parce que nous sommes arrivés à la fin de notre émission, est-ce qu'après prison maniqué, à cause elle a quand même rééduqué, à cause changer quand même comportement vis-à-vis de la musicien? Soit les arabes musiciens battent na simane, na limite. Soit tu les as que Sidi na kofi ba olimbisae, a comme mungamba sko ya Sidi na kofi comme ofinga. Comme ofinga la bango bat. Fali boko bikate. O ngana ni we okobikate, obikate. Or, il faut bâtir Karamonto, azala éduquer yemoko, à souffrir pe, à milukeli, à moniner bon, ils n'auront pas si on lukambo fout à monde à l'état. Voilà. Donc, ce qui a musicien banastimanae a changé. Merci Saratola, nous sommes arrivés à la fin de notre émission. Je ne sais pas si vous avez un dernier mot et à vous adresser dans l'internet tout balandi biso parce que les lots ils allaient vraiment ming arrestation marambo maniqué et ça la biso bien té mais quelque part pe mutu il faut en sumarapé ba responsabilité ba propos na il faut mutu ko en sumar tant on les la télévision pour dire quelque chose il faut réfléchir 3 4 5 fois c'est trop bien. Un dernier mot et puis tout ça. En tout cas on senga kana ba journaliste oyo ba travaillaka na maniqué ba partenaire à maniqué boki au mona sindi les seules solutions parce que maniqué za ba café belé a publié qui mandat d'amener makambo belé bela sali alors bokende kaka bon mon a sindi les cœurs ce afungola ta motema so pas afungola leloté moi bo sala acte pardon peut-être demain ou après demain à quoi cause à relaxer pour ils ala peso de bakangi mutu mo kanda ekitaka yo bon mon aé bo s'excuser bo senga ba pardon mbalasima bolo baboui. En tout cas, Cindy limbisa biso na maniqué. Pour l'axabonner on senga pardon. Dans son l'axabango langage facile. En tout cas, ngana community bango. En tout cas, Cindy limbisa biso na maniqué parce que biso pende tozabo tozaki batoko ko protéger réputation na yo, toko ko protéger réputation a fali, toko ko protéger vie à maniqué. Ce qui biso to kataki en wata na montage, mais nyonso yo et comité. Donc on a biso pe toza impliqué na dossier oyo, yango to ko senga pardon limbisa maniqué. Na ba chaîne na biso
toko yambaka lisusu te abana kofinga batu po bino nde boyambaka finga toko yambaka lisusu te abana kofinga batu désormais to changer façon ya kosala bémission na manike yokela biso mawa asa mama ya bana bolobi na suka nango soki sindi akondima malawa soka ondima to moitanga otikala conscience ebando sala basenga mais on a directement soit accusé bakolo ba chaîne noire ça va soit accusé bango basenga nga par on soit accusé directement bakolo ba chaîne noire même na lobe avoué bo bakataka on a montage te poani ba ebe ke porter manique problème il y a des choses oyo ke soki muta loba yo moni ngovanja no monique Sarah biloko débordé oyo ba okangisi to ebaka mais ba yo baki yango ba exposer manique fallait ba longolango matière tant manique aye a confirmer audio wana pourquoi pas ba essayer que manique pondé ça ba émission montée tadia na sima na biso a poani soka ngalo balikamo Sarah couper place au lobby ma beto ça la bongo poani pour en protéger mon tout voilà alors pourquoi pas ba tant ba tourner ça qui yango de poani OK ezaki matière siko matière wana bomisi manique matière bino bozwaki internet biso pe to linga matière to semisi manique ye wana zo piriger ozo comprendre mais ba kokai ko boya ngo kolongola on a montage le but ya émission ya koyambaka manique ko futaka mbongo ezalaka kofinga pas que le monde a sindi voilà en attendant toujours c'est là dans nos manique parce que il faut samba et puis en plus le moto yo akenda ko porter plainte fois IAP faut se présenter il faut pas sambisa bango to kanenge ni manique ko samba et puis toroye banenge ko continuer banaliser na biso merci Nathalie Ngalapa oh le bongwani a commis systématique merci la famille Libote à tout info nazo boya nda telema mingi pozo kende na hôtel Tricana ya solo il y a beaucoup de soucis pour voir notre boy même si soucis pour voir voilà, vous allez nous suivre aussi sur Sarato la TV, chez Tout Info Télévision. Merci à vous. Quand ça va, je vous dis de continuer à vous abonner. Très surtout, partagez la vidéo, abonnez-vous. Quand ça va, je vous dis au revoir. À la prochaine.